Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. S'abonner na Bidor TV, vous allez jamais déçu. Maison de passage na biso na kin Irebu A37 na Matongi. Benganga vous allez réservation la place na yo. Vous allez jamais déçu. Tout la boutique na biso toteka bilamba, toteka ba robe. Boutique na biso za kaka na Matongi na Irebu A37. S'abonner na chaîne na biso. Soutien na onde ko esala mama bijou do babiye. Mama bijou do a besoin des vacances, contactez nga. C'est la réservation à place na Rolala. Vous allez jamais d'ici. Alingi bilo no ba robo. Donc à la minute, Jésus qui dans la maison des passages neufs. Na Matongi. Benganga, c'est la réservation. Il y a maison des passages. Bah oui, la vie, batuna kapese. Bonjour, bonjour, bonsoir. Nous mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission ya mama bijou na mkola lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya bijou d'or. Lelo mama bijou d'or na ye ka kobete ya bino lisolo la prometa ki bino. Na lobi vraiment vous allez toujours na Bidor TV, vous allez jamais dessus. Lelo mama bijou d'or na ye kobete la bino lisolo. Lisolo moko ya utika na mboka na ngai ya Allemagne ndeko moko ya mobala bengi ngabi mama bijou na landaka yo nazala bezo meka kobeta nanu lisolo na ngai likambo moko na sala ekanganga singa na kingo na koma traumatiser mbula na mbula nazala bezo na se défouler na bimisa likambo wala pona nazwa kimia lokola na bimisa likambo ezala na motema te nazalaka à l'est nalala kana yango nalamuka na yango na pusaka voiture na yango nazalaka na musala na yango partout nazaka na likambo wana soki kaka na lobby nde na kozwa kimia mais lokola nanu na lobby te mama bijou nazala kimia te mama bijou na lingi na loba wow bandeko langa siko boyebe loko nini ndeko la biso mobali alobi alingi aloba eloko ndeko la biso mobali alobi alingi aloba eza facilité eza eloko moko eza grave eza vraiment makasi ndeko yozo talanga partager vidéo tindela ndeko moko alanda émission elongo na yo boyebe eloko nini ndeko la biso mobali alingi aloba kande na bandakanga naza mama bijou naza Bidor na beta masolo ezalaka mingi chaque vendredi na 20h30 samedi na 20h30 mama bijou azala ba émission ebele na sala ba émission ba Amser na sala ba promotion ba star na sala ba publicité à batou na sala vraiment makambo ebele donc na sala facilité en sala interview na mutozo tala ngaso za bezo bengisa mama bijou to vanda to sala émission je suis là na za na pona bino na beta masolo mingi ezala ba polémique te na bande komi bo bengi ya bolobi mama bijou ba voice otie yo beta masolo ba polémique te pourquoi otie ba voice wana na tie ba voice wana parce que nazo qui demande et puis nazo qui autorisation yango wana mama bijou do atiaki ba voice wana mama bijou do alokota ba voice nzela te kaka boye surtout ya bato na yebi na sala ka yango te so ibo moni mama bijou do asala ki boye c'est que nazo qui autorisation quelque part yango na atiaki ba voice wana donc nazo la besoin ya bopesanga confiance bopesanga masolo na bino ozala besoin tamso sala interview nanga je suis là ozala besoin tamso le balikambu mo besala ko pasi yo moko sa mama bijou sala vidéo tindelanga na kotia na kati ya chaîne donc ozala besoin déclarer tamso le mo boy nazawana ka pona kosunga bino na sala avant masolo nanga no polémique bomoni ba voice wana na kota ki même na kati te na sala interview na sala boyo na ya kolobela ngo non parce que mama bijou do alobaka makambo abatu vraiment na sala nango vraiment intéressé te mais so muto bengi ngolo mama bijou zwa voice na monique oui donc oza na kati ya masolo wana na koyiko zwa voice na ona tie na kati ya chaîne nanga mais il faut autorisation moko ezala na appui na yo ndela sala likambo nga na salaki bolimbisa nga na bato bengaki nga mama bijou eza dinte ta mususu na musala oyo salaka nga musala ngeza nde conseil
bande ko soki ba pesinga lisusu autorisation wana na yana lo ba pona pesa bango conseil na koya ko sala mais lokola na nozo autorisation wana te moyen koya ko pesa bango conseil ezate on a za ko parler sur ba vidéo mi balé bomoni na kati ya chaîne na komi kaka bundes makambo donc makambo buzoba c'est ça on ezaki titre o mama Bijou d'Or ataki eza titre wana kwando zala toujours sur la moni makambo buzoba makambo mo boye o eza ko pesa biso mayele te eza ya ndengwa na banda ko kotisa ngaka na makambo buzoba makambo buzoba c'est-à-dire nazali contre na makambo wana na CPI na ba voice wana te esika bande ko bazali soki bazoyokanga baluka terrain d'attente bayokana bazala kimia pona mokili etambolaka toujours bongo singa famille ebendanaka me ekatanaka te naza vraiment kosolola na adresse mpenza na bandeko na nga oyo toyokiyoki bavoice biso nyonso surtout na Allemagne ndenge baza kobendana donc ça sert à rien ya kobendana parce que likambo nyonso surtout solution ezalaka mama Bijou d'Or na sala la publicité ndeko yozo tala raso za la publicité na yo za posa mama Bijou d'Or asala la yo pesa la publicité na yo na otela on na kati ya Bidor suivi et puis on sala jamais de signe ndenge ndeko la biso a moi si ya pesinga lo mama Bijou d'Or zwa donc zwa maison de passage na biso sala la biso publicité pona bandeko ba découvrir eloko nini oto sali na matongi maison de passage na biso eza na ba place mingi te to bandaka na 2 places nzamba sali biso grâce lelo nde tozolo to comme na 6 places c'est-à-dire donc toza na 2 appartements ya minene et puis toza na appartement ya biso ya mike o eza vraiment ya 2 personnes parce que mbeto wana eza ya 2 personnes et puis toza na 2 appartement ya biso ya minene appartement wana ya minene koma 2 chambres salon et koma ezala PR moko chambre moko toza na appartement ya biso ya mike to komi nango 4 o tozo sela ngo promotion à partir à 14 jours donc ils ont encore 15 € par jour appartement la biso wana o mama Bijou d'Or abengi eza ya 2 personnes ezali oza na frigo na ona kati oza na douche debout na ya bien oza na climatiseur oza na TV soko oza ya besoin cafetière okokoti na kati ya appartement na yo sauf que kolamba libanda koyamba bapaya na yo pe libanda paya na yo baza na toilette na bango libanda donc tosali yango vraiment pour na 2 personnes donc couple ou bien mutu moko ekosimba na katikati ya appartement wana benga mama Bijou d'Or so ngo kende Congo sala réservation ya place na yo na maison de passage na biso parce que ezala mingi ya kotonda batu mi bazo benga nga mawa mingi vraiment je suis désolé parce que pour na juillet bazo zwa ba place te so ça a besoin ya mois de mai a okende kin bengara okozwa place na yo juin okozwa place na yo juillet au moins ne bandeli surtout bandi ko koma ba les 10 toza lisusu na place te en tout cas ça la réservation na yo zala salaka par réservation avant pour na ozala jamais de si na août septembre bato à décembre écoute basi babimi nazo zela on de ko lingo kende Congo bengara sala réservation na yo ya maison de passage na biso ozala jamais de si na kati ya maison de passage na biso toza na boutique o tozo teka milamba neti robe oyo kala mingi te na juin ezokoma na kini robe na biso oyo à partir ya poto ezali na 35 € à partir ya Congo kuna koteka na 40 $. Donc benga mama Bijou ça la réservation à robe na yo ozala jamais dessus tozali na kermesse na biso tozo sala yo banda le 30 juin ti le 7 juillet tozala na kermesse mo ya matata donc carte kala pona beta tombole kozana kati wana za 5 $ ya pamba na 5 $ na yo wana okoki ko gagner faire à repasser okoki ko gagner pe robe monta sur 40 $, okoki ko gagner tam sous complet moko ya veste tam sur 50 $, okoki ko gagner téléphone utotie ya iPhone 10 o eza la valeur ya 800 €. Benga mama Bijou pour nos renseignements bien pour na tombola na biso aux allez 30 juin mais à partir déjà le 25 juin to bandote ka batike na biso zala wana ya ko so batike na yo mutu la mutaza na jour na e beta tombola na yo otali sa chance o gagner loko moko et ko la souvenir malamu pona yo mama Bijou d'Or alobi pourquoi pas so bata 5 cartes ata 10 cartes makasi ka mbongo na yo pona o gagner pe mingi tozongi na lisolo na biso ya lelo mama Bijou d'Or ka ande na lobaka ngana beta masolo soko lobi na ngala tanga kombo eza na ndenge moko ya malamu na tanga kombo na yo soko lobi na mama Bijou tanga kombo na ngate betango ka bongo na ko respecter ka ndenge oyo koloba donc
donc kobanga na yo te so yebisi mama bijou kotanga kombo te pe mama bijou do aya atangi kombo non na koyi kosala ngo te ndeko na biso mobala lobi mama bijou beta lisolo kotanga kombo na ngate nga pe na ko beta lisolo na kotanga kombo ndeko na biso te totika tonton papi abengi mama bijou alobi mama bijou beta lisolo na nga na botana femme mariée moko bana mibale bana wana bazali plus de basi bakomi na plus de 15 ans bana wana bazali susu bana mikete bana wana basi bakoli mama bijou na kopesa o détail ya ba sexe na bango te na kopesa o détail ya ba âge na bango te mais na lobi basi baleki 15 ans et puis na kopesa yo kombo ya mwasi wana azali femme mariée te nga na vandi na ndeko na biso tonton tobengeka papi ndeko na biso papi avandi na bundes avandi na eta na biso ka awa ya colonne azaka zinga soto lobi colonne ezalaka nini bato nyonso to aberka biso tout oloba toza na colonne avandi ka kota mama bijou aza musika te aza na mboka la biso pembeni awa ya Allemagne alobi mama bijou beta lisolo na nga omi kopesa nga conseil parce que nalingi na loba ça fait longtemps na likambo wana nalingaka na loba mais namona ndeni na koyi kobanda te parce que tozala lisusu na contact makasi lisusu na mwana mwasi wana te depuis mwana mwasi wana ayeba posa na nga nalingaka na loba akata contact na nga abloka nga partout ndenge kutu naza koyoka posa na ye ezalaka kaka babima na Allemagne mais mobali na ye nde alingaka Allemagne mingi et puis bana na biso wana mibale balingi Allemagne mingi mama wana mwasi wana koma mal à l'aise na les soucis na ye kaka babima na Allemagne mais babima raté pona mobali na ye azana musala na ye malamu na Bundes et puis bana balingaka kokibima Allemagne te en dehors Allemagne balingi te yangwana nga vraiment jusqu'à maintenant na mona bana na nga na nzela parce que tozana bango mboka moko na Bundes mais mama na bango akata contact na nga linga lisusu kosolola na ngai te aloba soki na meki akoyi kotinda bato basala nga mabe parce que aza kobatela libala na ye alobi aza kobatela libala na ye alingi kutu te ayoka likambo wana ebima mais sikoyo kote wana ye aza à l'aise mais ngai nazalaka à l'aise te mama bijou do nalingi na loba beta lisolo wana soki aza mayele ayoki lisolo oyo akozonga mutu aluka ngai tosolola na ndenge ya malembe bandeko na ngana si bo comprendre lisolo na biso eza makambo mingi esalamaka na mokili na bandila niko répondre tonton papi na place moko alobi ke ndeko mwasi aza à l'aise non aza à l'aise te azalaka à l'aise te conscience na ye esika azalaka à l'aise ata moke te ndeko na nga mobali kote wana omikosi parce que eza eloko moko eza facile te aza à l'aise te wana tolobi na lobi ka pona répondre ndeko na nga mobali parce que okotala vidéo otamso za mutali boso oyo okotala vidéo pona ozoko zelango vraiment lobi oyo ka eloko nini mama bijou do rakoloba en tout cas lisolo oyo epesi pasi mingi eza pasi makasi mama bijou na lobi ke masula bongo ezalaka esala maranango mais conscience ndeko na biso mwasi wana ezalaka nango azalaka na à l'aise te azalaka tranquille te ata ndenge asala comme rien n'était azosala ki famille na ye bazala bien eloko moko te mobali na ye aremarke eloko moko te menga na yebi ke azalaka à l'aise te tobandi nanu na vie ya ndeko na biso ya mwasi ndeko na biso ya mobali alobi eloko esalaka ye ayebake bana wana baza ya ye parce que azalaki trop sire parce que mwana mwasi wana abetelaki lisolo abi mwana mwasi wana abetelaki lisolo alobi namekana nikodekone namekana nikozala na yo parce que famille ya mobali na nga batelemeli nga balobi depuis nabota mwana moko ndenge nini nabotaka te bakoma kotianga mal à l'aise mais nga moko nayebi bien naza sûr ke nga nabotaka mpo nga mutu nabota mwana wana biso ba mama mutu toyebaka biso ba mama eza pasi soko boti mwana ifo zala sûr ke mwana wana za ya yo mais mobali na nga toza na ye papa ya mwana na nga wana soi-disant ngai mo mutu naza koyebisa yo mwana wana liboso tozalaka na ye azalaka pe ya ye te donc moyen na loba ezali te na bomba secret wana yango wana mikolo luka toza na yo natala nani vraiment soki na kozwa zemi soki nazwi zemi c'est-à-dire
ndeko papa na biso abotaka te pour na bandanga na ye banda pe na yeba ye na tika koyoka ye te ke avanga abota na yoka yango te azalaka na mwana te kaka mwana oyo nga nalakisa ye wana nde ayebaka ke azalaka na mwana wana moko. Papa mobali na nga tozalaka na ye bakisheri na ki mobali na ngai avoyage aye na ye poto tango aye poto esali ki azonga vacances ndenge ezalaka kaka azongi vacances akuti nga na bande deja kobima na mutu mususu nga na ye mpe tozongani ayebaki teke na koma na ngai na mutu mususu po biso nyonso tozalaki na biso kaka basheri ekosalaki na koma ekobima na de mibali à la fois nazobima na copain na nga oyo ya Congo nazobima mpe na ye mwana poto ekosalaki na ye kozwa zemi nga moko nayebi mpo balobaka ke mama moto ayeba secret ya mwana na ye nga moko nayebi ke zemi wana ezalaki ya motu to bandaki kovanda na ye na Congo tellement nalandaki côté ya avantage avant mobali na ngai azonga parce que abetaki mpenza mwa ba 6 semaines na Congo avant azonga nayebisi nga alobi en tout cas naza na retard alobi kolongola te zala nango kaka soki nakomi poto na otindela yo bambongo banini nga na kobala yo kolongola te mpenza nayebisaki mpenza naza na zemi mais nga moko na kati ya motema na nga nayebaki keza ya ye te nayebaki keza ya tata oyo tobandaki kovivre na ye oyo azalaka na ye na kini esali ke mobali na ngai azongi nga mpe atikaki nga so na badezemi soki ya 2 semaines 3 semaines babilo omwa ndenge wana aye na ye mpe poto tokontinuaka na biso kosolola atindingi mpe bafamille na ye na bandi kosolola na bafamille na ye famille na ye bango nyonso bayebi ke ndeko na bango azalaki wana na kini nga naza na zemi na ye babilo omwa ndenge wana titi nakomi mpe kotindela nga mbongo na ndenge nabotaki kote ya mobali ya tata ya mwana ya kote ya garçon wana oyo na bandaki kovivre na ye na Congo esalaki ke kote na ye na gardaki un peu silence nalobaki eloko te parce que nayebaki ke aza na eloko te et puis nayebaki ke aza mutu ya bilobela so nameki koyebisa ye eloko wana donc akokokakokanga motema te akobimisa secret nabombaki nayebisaka eloko te me nga moko mokolo nzoto nayebaki ke zemi eza ya tata oyo na bandaki kovivre na ye na Afrique esali ke babengisi nga mpe na poto na zemi na nga na ye naboti mwana biso tovandi bambula ebele nasali soki 10 ans soki combien de mbula nabotaka lisusu te famille ya mobali na nga bakoma bilobela depo bota mwana na moko tina lelo botaka te obotaka te bakoma kofinganga lokola bakoma ye kofinganga nga alobi nakomeka ndenge nini nga nakendeke epai ya bamétier bayebisaka nga kaka naza normal nyonso tu ok mais koma nga naza kobota te na motema nga nalobi il faut ezala tata oyo moto aza na baproblème parce que mwana oyo azalaka ya ye te epuis nga nao nayoka te esika nini abota avanga aza pe mukolo na nga ya mingi mais avanga azala pe na mwana te mwana na ye moko kaka oyo soi-disant oyo nga lakisa ye oyo mais azalaka na mwana te nga pe nazobota te ezali ye so nayebisi nalobi tokende biso mibale pa ya médecin alingaka te bamibali kaka ndenge ezalaka wana linga mtu nasina bota nanga mwana moko nga mwana nga yeyo omimangi pa ya médecin ndenge nini bino basi nde mutu bozala na baproblème ta mosusu lokolo boti epuis mabota ekima nango ezali yo mais mobali yango mpe ye vraiment bandeki kodéranger mingi te kaka bafamille nde babandeki kolobaloba mingi ye bandeki kolobaki aza na mwana na ye moko ata aboti te azalaka deja na mwana na ye moko epai na ye deja c'est bon agataka mwana na biso makasi donc papa wana aza na affection ya mwana wana makasi donc alingaka mpenza mwana na biso wana makasi donc aza na tala soupçon moko te ya mabeke mwana wana azalaka ya ye te ekosalaki nga mpe na mela na nga ngenge na vanda ndenge toye kokutana na yo boya en tout cas nameka nano nameka natala vraiment ya solo soki vraiment ezaki ye mutu azalaka na baproblème parce que nga nayebiki nga na bota mwana mpe amonana non natala nano ayebisi ndeko na biso ya mobali bongo mobali na biso mobali ndeko na biso ya mobali abi nga nde siko tester na yo epai na nga mpenza okomona epai na nga mpenza okomona parce que omonaka ke nga mpe nazalaka na mwasi mwasi naza na bana mike aza na bana na ye okomona eumeli te donc papa mama na biso wana akomi siko neti na de mibali na kati ya poto papa ekozwa zemi ya mwana ya liboso kozwa zwi zemi ya liboso na kati ya ndako mpe azalaka na mobali donc mobali ayebaka mbala moko zemi na ye babota mwana ya liboso wana baboti mwana bandi kopusana mama wana azalaka na de mibali mama wana akomi lisusu na zemi ya mibali soki otali bana wana mama biju ndenge ndeko na biso ya mobali alobi abi mama biju soki otali bana wana nanga kolongola te kobakisa te tokokana
tokokana penza mais moya bato mokili ba remarquer ngo vite ezate mais soki mutu penza lobi ke mona na zaka ya ye intel bato ba kota ngo doute parce que bana wana na bana nga ba nazana ba ona ndako ba kokana makasi et ko sala ke soki mwana mwasi na zuize mais ebisanga bi ebi ke tout on a réglé te en tout cas tato abota kate na comme na bana do izemi nazana zeni na bande ko ebe évolution nyoso tout wana. Donc ce mobile na yake ba misana ndenge akende musika ngapto kende kotika na ko kende kotika mwana mwasi na hôpital to tambola na biso to sala ba course bazeni na ngape nza mama bijou parce que mobile na yanda ku abota kate mais si ko le problème est comme na nini parce que liboso kutu yena mobile en bolingo bande ko zala zala net ye bien tenga na lobia ba ko boyana ngala ko récupérer bana na ngai mais si ko yo bolingo na bango ndenge vanda ondima kutu te mwasi wana abandaki ko tromper mobali na ye et puis yeki ko koma na moment moko boye tango bolingo vende vandi kote kuna mobali na ye akomi ko pesa ye ba cadeau mama bana na nga mobali na ye penza sala na mwasi na ye malamu mwasi na nani mwana mwasi wana ayeko kata relation nga na ye alingi lisusu ko solisa ngate alingi lisusu ko benga ngate a bloquer ngai a changer ba numéro donc ekoma be ekoti ngape siko place nga na vandaka awa na saki pe na mwasi na ngape na bana mususu liboso donc libala na ngeza ya ko bouger mwasi na ngape maza makambu mabe ngana tozoyo kana te pona bana wana te menga vraiment na kobi kutu près na bomata libala na nga donc na vanda nga moko ye kula siko azali heureuse azana mobali na ye na bana wana misa tunakati ndaku donc akata la relation nyoso tout na ngai donc ngape nga vraiment na komi mal à l'aise surtout que tu place nazali awa ata mwasi na nga kutu ayoki ngana ya tato boya ni ekolobela nga eloko te parce que tozalaka déjà malamu te mama bijou do na lingi na loba mama bijou do pesika conseil nini parce que ngai na lingi na loba bana wana yo surtout misa tata na zana ba ona ndako baza bana na yete moko papa na yazala na Congo mibale wana baza bana na nga mama bijou nga na lingi na loba bandeko nanga lisolo na biso na sibo comprendre zango kitoko ezaka ake ndeko na biso ya mobali abotana mwasi ya batu ndeko na biso ya mobali azo supporter lisusu te lobi amona kabana ngona nzela bakuta na ata musuna ba train yazo uta na ye musala bana na bazo uta classe donc amoko pe ta musa na voiture amona kabana wana tellement lokola bana wana ba yebike liboso azalaki proche na mama na bango papa na bango pa yebaki bien que oui mwasi na ye asolola nga bien kwa ngala pa mobali wana pesa ka bambote soka zata ata mususu dans ngala na sese ba course abenga pe mobali na lo bité na bengi intel a sese nga ba course mobali pa ndozo ba idée idée ma bete nanga parce que mobali na za un peu âgé nga na za mwana muke mobali na ba ndeko zo idée ma bete parce que na kati ndako na bango harmonize la ya makasi bana wana pe ba yebi ke oui na yebi ba parents na bango bazala atala nzela na kutana bango omona solisi bango omona pesi bango mbongo adibo ebisa mama ke bokutana na tonto apesi bino mbongo kaka boye mais excès komona mona bana ngona ndenge bana na baza kitoko na ndenge bazokola bien vraiment na komi étouffé mama bijunga na posa na loba na ebité mais kana mkobeta lisolo nanga soki ezalaki en direct na ligaki kutu na kota ta na chaîne na yo ngape na benga yo na ko se présenter te mais na pesa ta conseil et puis na luka na dans obiyebenga ba tebele ba ya ba pesa conseil na lisolo oyo pona ngana azwa mais lokola olobi ko beta yango lokola émission première oza na posa mingi ya ba commentaire ba commenter pona ngana tanga na koka koyeba eloko nini na koki kosala mama Claudine na orem au commentaire kala mama Rita moi c'est Aya Desi na boka kete moi c'est Aya Desi na Suisse botia commentaire de la biso mobile asala nini mama Louise na colonne moi c'est papa Andoya commentaire mama bijoza na mo besoin mama la biso commentaire batu ba commenter la nga bangwana nani lisusu Clarisse Biata mama ya ba garçon commentaire na onde mama bijou do azana ngo besoin azana besoin ba commentaire na bino botia commentaire na lisolo oyo parce que on ngana koloba e kozala mukie mais to continuer na ba commentaire pona epesa ndeko na biso ya mobali makasi ayebe loko nini akoki kosala batu wana on ngana beleli ba open na beleli te commentaire na bino azana ngo besoin bo commentaire na lisolo oyo pona ndeko na biso ya mobali asala
nini na likambo o mama Bijou d'or azoloba parce que nga monde nazoloba awa naza choqué elekelinga nazoyeba te nini na koyeko banda mutuna makolo na naza koyeba te parce que eza likambo moko ya pété eza likambo moko ya makasi ya motuya mais tellement le quoi le bien mama Bijou d'or solo la yango mama Bijou d'or pesa conseil naza na choite naza komeka koloba o ngala koki koloba parce que nayebi ke ndenge ndeko na biso ya mobali aza komemela yango eza lisusu kala mingi te ndeko na biso ya mobali alingi aloba. En tout cas vraiment lisolo oyo eza lisolo moko facile te eza lisolo moko ya makasi eza eloko moko ekobebisa makambo ebele soki ndeko na biso ya mobali amemeli yango mbangu. Conseil na ngai ya liboso na koloba kaka boye ndeko na ngai ya mobali eloko yo salaki wana ezali bakangela yango kobotana mwasi ya mutu mobali na ya bala epenza na mbongo abala na mbongo basala na mariage coutumier basala na religieux basala na civil donc likambo yo zolinga koloba oyo likambo yo zolinga ko brisker oyo keba na prison mwasi ya bato soki tata wana fundi yo bakokanga yo eloko liboso yango wana ya mibale bana nyonso tu babota bana nyonso na ebite so leta ya poto na ya Congo ekokani sesi yango wana kaka bana nyonso tu babota bango na mariage bazala bana ya tata wana bana wana o babota miaki libanda nono bana oyo yozo loba ya yo ndenge mwa mama wana boti bona ndako libala baza bana ya tata wana na ba mikanda penza na ba papier baza bana ya tata wana donc o wana mibalelo mama Bijou d'or ayebi yango wana ozo risquer bakanga yo bana o babota bango na mariage bazala automatique bana ya tata wana parce que boti bango na libanda ta boti bango na ndako libala baza bana na ye wana ya mibale déjà saka yango na mutu na yo ya misato ozo risquer kobebisa via bana wana oko traumatiser bango ko brisker bango yo moko lobi baza na famille mo baza harmonie ba famille bazala rake bakendeke signer ensemble ba famille bazala toujours na ba restaurant bakendeke ba congé na bango yo surtout bana misatu na papa na mama bango surtout 5 bake congé au moins bango ba tabola bango yo surtout 5 vivre vraiment ya famille wana ezaki nango makasi ya makasi ndenge ko na biso mobala alobi papa wana za penza papa ya ndaku aza ba papa bazala tout le temps libanda te papa penza ya ndako do papa moko pesa mwasi na affection iza papa bazala ke dimanche ngam tuna kolamba dimanche yo vanda na ngala bana na to ke supermarché to ke ko somba biloko to e kolamba yo vanda ya ngala pe poussa ndeko na biso ya mwasi akoma liboma akrake a changer ba téléphone pamba posa na ezaka ke alongwa na mboka wana pona tata oyo abosa na bana wana donc asepela na libala na ye makasi. D'abord, moi, si on a déjà dans l'ibala de makasi boye, c'est pas facile de connaître mobile. Malgré la place, ça fait mal parce que les gens qui ont beaucoup de lekisaka, mais les gens qui moi n'a pas de lekisango, c'est facile. Ndenge pe le barolobi moi si on a zali erase, azaboye oui. Aza erase mais quelque part ceux qui a vendu azala kayete azana problème moko oyo ngana yo kutute parce que yo pose un problème wana azana problème moko nga na bandeko bazotala nga biso totikala koza na problème aboyete moral na eza tranquillité azara tranquillité donc makambo wana déjà natangeli yo soki foyer na ye ezaki nango déjà foyer ya kobeba soki foyer na ye ezaki déjà foyer boko ya pito pale na ko loba na yo loba mais naza kotala danu na ba angle nyonso tout natali d'abord pour ba question ala ngala tuna ki na bi répondre ngala est-ce que ye libala na ye za ndengeni oyebisi ko bi mama Bijou libala na ye donc zupa o ba dotch balobaka parce que makambo mingi le kala banda kwa batu baye barate mais biso totala o ele ka libanda d'abord pour na poto awa pour na koyeba penza moi so azaka heureuse eyeba naka mingi bazawa na ndenge na uti kobeta lisolo ba fiancée azala na ena passe na ndako mais so taka bimi libanda alingi bomo na ye danger bazana bango mais o pe o mona peut-être que couple moko boye ba couple oyo neti ya batata oyo
balobaka badochi mingi wana neti bapapa na biso bapapa kaniki so omoni na mwasi na yo bapenza harmonie ezalaka na kati neti bapapa na biso papa Poshan na mwasi na ye soko omoni oyebake wi harmonie eza na kati ya couple oyo omona ke wi papa Poshan bayokana na mwasi na ye ba couple neti banani bajar bato boyebi bato mibale na tangi bajar ya bato wana nde bajar tata wana azali na bana na ye na kati ya ndako babia baza bajar papa moko boye azala na mwasi na ye bisika nyonso tu et pas za papa moko bazalaka ba logique donc aza vraiment donc moyen kutu mwasi asala ye mabe ezate parce que oyo surtout tamsu mwasi na luka ke pa tata mobali na ye wana azwaka ngo mais eloko esalaka mabe mwana mwasi wana azwa bota libanda siko mwana mwasi wana akoma neti na singa na kingo mais na kati ya famille ya kati ya libala na ye soki na kati ya libala na ye aza vraiment heureuse. Je pense souhait ya mama na biso ekoki kozala peut-être batata wana bakufa po likambo wana ebima te parce que soki batata wana peut-être bakufi lelo oyo akongo akufi oyo apesika lisolo akufi ta mosusu ndeko na biso amwasi akozwa kimia mais akozala na kimia te parce que batata wana baza vivant batata wana nani bakufi te ye akozwa kimia kaka soki bi batata wana bino mibale bokufi nde mama na biso wana azwi kimia pour le moment azalaka nde na kimia te oyo asalaka wana eza nango kaka esengo moko ya ba 5 minutes ba 10 minutes journée mobima ta mosusu okobosa nango ta mosusu akutani no na nzela akomi traumatisé ba biloko moko ya ndenge wana ndeko na nga mobali yeba likambo ozosala ndeko na biso ya mwasi olobi ki aza heureuse aza bien na kati ya libala na ye bana wana baza heureux bana wana baza bien na papa na bango wana ndeko na nga ya mobali kanisa ba makambo mama bijudo nazo banda koloba na yo nga nazo pesa yo conseil nanu te na pesa yo nanu conseil te naza kotalisa yo nanu ba biloko oyo ezali ya motuya oyo zo risquer kobebisa ta mosusu bavie ya bana wana ozolinga obebisa vie ya mwana mwasi wana ozolinga obebisa vie ya tata wana avanda bien na ndako na ye na bana na ye yo siko ozolinga oya kokotisa désordre na likambo moko osalaki likambo ya mabe yo babimisaka yo lokola kobai yaka meka oye omeki esimbi siko lokola omeka esimbi mama wana asila mayele ayeba eloko nini akoki kosala te parce que ye azalaki kaka na posa ya bana azalaki kaka na posa ya bana azalaki na posa na yo te siko tokosala ndenge nini na place wana ndeko na nga ya mobali obima na yo koboy il fallait attaquer cowboy attaquer au footimbongo so au footimbongo ba yara kaka bato ango ndeko na nga mwasi fallait asala ta eloko bongo ayebisa yo te soka yebisa ka yo te ke na zuizeni peut-être bazwa kimia lokola yebisa ka yo wande ko tambu ko kendeke na ye na ba kilo partout ndeko na nga mwasi na zara na kimia te place azali. C'est grave likambo mama bijodo nazolinga na yeba ndeni na ko kotela pona pesa au conseil vaut mieux kozala mingi te ko nazo tala badaka ko talisa kayo ka ti lisole ko sila badako talisa ka ba danger eloko nini ozo linga ko sala zala na maîtrise ndeko na nga ya mobali zala na maîtrise sala vraiment examen de conscience ya likambo oyo ozo linga ko sala balobi vérité ata obombi yango mbula na mbula un jour ebibaka mais ya yo lokolo ozo linga ko bimisa ngo sikoyo zala nanu na maîtrise tala nanu ba poignon surtout tala nanu intérêt ya bana wana oyo ko bebisela bango vie parce que ba mesala na papa na bango makasi lelo soko obebisi vie ya bana wana eza pe intérêt na yo te parce que bana na soki ba baby eza pe passe pour na yo récupérer bango bana mususu surtout bana bakoli na poto oyebisa bango makaba bongo ba kopesa pe affection mbala moko te. Il faut tiens déjà na mutu na ba ko pesa affection bala moko te ba misusu kutu ba ko méfier na yo ba ko yina o mabe surtout so ba yo ki ka histoire ngo ko zaki abi ya papa na bango ami peza te mais papa na bango ayebaki yo et pour sala eloko bongo bana o baza bana mayele ba ko linga yo vraiment te et puis ba ko sepela na yo te ne ndenge bebisi famille na bango ndeko na biso ya mwasi akosepela na yo te akozongela ope te za la kelibala na ye kufi koto akangi bala na ye wana mibale obemisa to ayepa na yo je crois pas parce que soka linga iko sala yango
akoka déjà ko sala yango d'abord ta bande déjà ko déconner na yo akoka déjà ko koti sa famille na ye trouble akoka ko sala déjà likambo moko ya mabe après ba panzani na mobali na ye eyebani nango akeye pa na yo mais ye te ye a garda penza epa na ye donc azalaki epa na yo azalaki kala posa ya bana lokola ye azwa déjà bana po na ye alingi ezala déjà que c'est fini mais lokola c'est fini ezalaka na bana te yango wana tina lelo yo olobaka oyo oza nango kaka na mutu ozoloba ke naloba nalingi naloba koloba bien sûr ekozala bien po na yo po kokoma soulager mais zala sikoyo na mutu kanisa na venir abana wana kanisa venir ya mwana mwasi oyo yo lingo bomela ye libala na ye zala na mawa nata na place wana ke libala ya mwana mwasi wana ekokufa et puis bana wana bazala lisusu eretene baza ere ndenge pour le moment yo zoloba ke pa na yo tu t'en fous parce que libala na yo ezala nango kaka boye eza kotepatepa mpe bamabala mosusu ezala evanda nango na eza bamabala mingi ezalaka boye eza boye soki kaka oyo etie boye alekwei ya yo deja lokwa esi esala nango boye eza lokwa moto donc eza na équilibre te ya moningi eza équilibre sauf kaka likambo na moto eza kosala ke mwana mwasi wana azala mal à l'aise mais à part ça aza à l'aise na kati ya ndako na ye motema na yo ezosepela te olingi olobi bon lokola yanga eza équilibré te naloba kaka mais faites attention parce que ekoki mpe kobalukela yo mama bijo alobi okoki kokota prison mama bijo alobi bana so balingi yo te papa wana so aza na motema moko kaka ya monene ya koaccepte kaka bana wana akocontinue kaka na bana wana mpe aza na droit na bango parce que mwasi na ye abota bana libanda ya mariage te abota bana na katikati ya mariage place wana penza sosola ndeko na ngai ya mobali mpona conseil oyo mama bijudo akoki kopesa yo comme conseil parce que yo osengi conseil eloko ya liboso d'abord osalaki eza ya malamu te osalaki eloko moko ya mabe ifaleka esukela obongo yo babimisaka yo cowboy bameka teste soki ya maladi nini balobi no bavaccin babande kopesa wana babi yo nde bameka teste epa na yo ameki teste epa na yo amoni esimbi mpo na ye esila kaka bongo me tellement lokola moyen kosila ezali te toza komemela yango kaka ndenge oyo tozomemela conseil nga mama bijudo na opesa yo kaka zala na maîtrise kobriske yango te ndenge kaka nauti koloba ke vérité ata obombi yango vérité ata obombi yango 100 ans suka vérité wana ebimaka kaka lokuta eyaka nango rapide epuis bato bayebaka ke eza lokuta mwana mwasi wana ndeko na ngai ya mwasi esika azali ta mosusu ye akanisaki asali bongo aganye bana na ye esili non esila te ekosila te parce que papa na bango aza vivant papa na bango ayeba ke oui mwana mwasi aza na zemi nanga mabende yango wana oya Congo kutu lokola ta mosusu bayebisa ye te ye moko mwana mwasi wana na elenge ya bolingo na bino bozalaki na yango ayaki kobimisa basekre na ye nyonso tu mais oya Congo lokola bayebisa ye te mwana wana ya liboso ta mosusu kaka yo moto oyebi yango mais siko ntango yo kokende koya koloba ya yo mibale wana keba tata wana oyo osalisa ya liboso wana mpe lisusu examen ya ADN ntango asalisa examen ADN amoni ke mwana na liboso mpe ya ye te mibale wana baza lisusu ya ye te zala te na place ya ndeko na biso ya mobali lifuta nini ya mabe oyo asali mwasi na ye mpo na mwasi na ye azongisa ye boye zala na place ya tata wana kozala choqué tata wana vi na ye ekobeba olobi papa wana aza déjà âgé asa badi kokoma déjà na ba 60 et quelque ozoluka kobebisa ya tata wana vi na ye est ce que akozala lisusu na longue vie olobi affection makasi tata wana apesa bana na affection ya makasi asalisa bango bapermis de conduire bana na bapusaka bavoiture ya bien bazalaka bien tala harmonie ya malamu na kati ya ndako ya ndako ya tata wana bamama mingi bazoluka bamibali bazala boye na makati ya bandako na bango me mibali mingi baza boye te kokutana na mobali ya malamu surtout na bamboka ya poto eza chance ndeko na ngai ya mwasi azalaki kaka na besoin ya bana sikoyo ekomeli esinga na kingo tokosuka wapi tata olobi nga na ngai napesa yo conseil mama bijudo akopesa yo kaka komemela makambo wana malamu komema makambo wana mbangu te parce que oza fautif oza na faute makasi osala eloko moko ezalaka te oza mutu moko kutu donc l'état d'abord osepela na yo te osala bato ya mokili bakosepela na yo te
yo ko bimala na femme mariée pour la ba tester yo loko ba tester yo mutu azwa na ye bana bosana yango tika kaka eva ebimala ndenge mususu yo na motema na mona ba okala musike eza lokola okabela ka tata wana bana pona ko batela d'abord libala ya mwana mwasi wana pona ko batela d'abord via bana wana ko batela pe pauvre papa wana po aza innocent na nyonso to wana papa wana aza innocent na aizala na oya Congo kuna aza innocent oya poto aza innocent obebisela tata batu vie okomisa tata batu traumatisé okobebisela vie malgré yo oza siko traumatisé na oza na ya bukie parce que oza na mwasi d'abord aza déjà na bana na o mususu tika yango balobi laisser le temps au temps parce que un jour ekobima kaka. Mais pour le moment, maman Bijou doit garder dans nous silence. Garder silence. Pardon, vraiment. Pardon. Au tigre côté na comme moi na soina te mais ngala za moi si na ebisio pardon. Garder silence na yo. Vandaka ndengo vandaka. Un jour. Ba surprise ezebele na mokili. Un jour. Et kokita msuko bimaka pour ebimi nango eki itamo ko bima pe ya malembe omone ko sala effet ya mabete. Mais modèle yozo kanyela yango eko sala effet ya mabe. Ngai mama Bijou conseil na pesio na ebite bandeko na so ba commenter nini na émission oyo nazo senga na bango ba commenter mutu nyonso to okutana na video oyo commenter pesa ndeko na biso ya mobali conseil nga mama Bijou do na lobi a temporiser nga mama Bijou do na lobi azela nanu ko zela nanu mama be ya olobi nini na lixolo oyo ndeko na nga zela nanu malgré ça fait mal ya ko zelisa omuna bana na ona nzela boy mais au mérité koyoka passion parce que du départ ezalaki déjà malamu te conseil mama Bijou do akokope soka à départ déjà yakana nuto meka parce que mobali na ngabota katenga na bota mona moko boyebo yo po ye tango yo ko meka wana bosana ka bana wana parce que normalement il fallait kata musumwana na mwana sota zena zenya mukie il fallait loba na minute wana il fallait bimisa ta na minute wana meta mususu papa na pesa bana no ya affection te ta mususu kutu ya mibale pa lingaka ya te yo ozeli penza mwana liboso abotami akomi na mwana liboso abotami na ye ya mibale pa ye ozozela na yo kaka tata wana zo sepela bazo botela ye bana tata wana vandi na ndako ba bébé bazo ya mwana liboso lobi asa leka plus de 15 ans bana baleki oya suka kutu aleki déjà plus de 15 ans na ebite plus de 15 ans na so azana âge nini oya liboso wana ceci aza l'équipe déjà so va kokeni na ba 20 ba 20 et quelques yo zeli ba mbule belé tata bato pesi bana na affection tata bato sali nyonso tout ba réunion de parents makambu nyonso tout azo sala siko ilelo zo ebisango lobe olingi oloba ndeko na mobali mama Bijou pesa conseil izate ka po yo muto pesa nga lisolo nga na côté la yo jamais na koki pe kotia wana erreur te na koki kotia wana erreur te eloko yo soto ebongaka ebandeli ka tango ezalaki ta mwana mwasi azaki na zemi yo siko banda osala ba chantage banda kosa na bimana mwasi na ye na bimina mwasi na ye mwasi zemi ezala zemi nanga banda kosala ngo kambala moko eyinda kambala moko par rapport yo vandi na yo mbula na mbula tata wana azana bana na ye na kati ya ndaku mwana mwasi wana peut-être ba ne wana et banda tata mususu kosi ba tepo mabale ezalaka bongo après avoir tant aboteli soi-disant mobali na ye bana a gagné peza libala famille ya mobali na ye batie à l'aise mama bana na biso après yo zo ya piota na dina lo bolingo lo bani olingi koloba nini ndeko na nga mobali koloba te nga mama Bijou do na lobino koloba te parce que ozo risquer ebalukela yo koloba te ndeko na biso ya mwasi wana na betele maboko te parce que ya ye pe koya na betele maboko te na saleli bravo te nga nazo loba nanu ya yo zala na maîtrise koloba te parce que za likambo ya facile te eza makambo mususu eza makambo mususu za facile normalement loba mais wana ya bana eza facile te. En tout cas, zala na maîtrise. Soko tuni mama Bijou do conseil, mama Bijou do apesi obu. Apesi au conseil que zala na maîtrise koloba na yo te. Donc il fallait loba, tango zala ki ya ebandeli, moi ça zala na zema mukie, il fallait loba. Obandi ya koloba loba yo kani mobali na yo kango pou si non mais tam su mobali na sa zo déjà lire malamu. Mais tam su bana wana ba botama na ndako tata wana te. Mais yo tiki muninga mobali aboko la yo bana.
ya liboso abokoli ya mibale abokoli bana bakomi baleki ba 15 ans yo sikoyo bisanga o lingo loboloba nini okoloba nini oza ndoki ubie koma oza ndoki ya mwana mwasi wana ubendenge nini mabe bino surtout mibale bosalaki mabe surtout na ka ya bana pourquoi lingo bebisa venir a bana wana pona nini parce que ngaso naza bana wana ngaso naza mwana moko ya bana na ona mibale na olingo te babeti ninga histoire bwe nakolinga yo te nakolinga kaka tata wana omweki tata wana aboyanga mais soki tata wana aboyinga te na olingo te ezalaka papa mo ya échantillon mais nakolinga yo te na otikala kutu kopesa affectionner na kopesa tata oya bokolanga te parce que ko bokola mutu eza facile eza lipa na nguba te ko bokola mutu yo lala na ndako na yo ozokipe bana na yo mususu ye wana lali na mobali na ye mususu ezalaka ki ba fièvre ya butu papa na mama bazangi pongi ba mama mingi pe kuna pe kara zo ronfler papa la muki ko bokola mwana eza facile te ko bokola mwana Pola ni ba mama mi baza soka adopter na ye mwana opesa mwana na peza affection peza lokola mwana na ye aboti parce que ko bokola mwana eza facile te eza ya batu msusu eza obokoli mwana ya mutu ozolinga mwana ala te non mwana ngo pa lingi te non ngala loba soko lingi loko te ko zwa te soko lingi loko ifo bokola peza mwana na oyo zuye libanda ndenge mwana bana na ya ndako c'est comme ça ko bokola eza facile te eza difficile muta boti yo bota ikambala boko so tiaki soki zemi mbala boko okay libela tata na mutazala na bana wana ndeko na mobali place na réfléchir tuna lisusu mutu conseil memela e vidéo ngala sali memela ndeko na memara ba vidéo e ba bato yo oyebi ke ba yebi likamba otamsu bandeko na banda na malembe tuna ta 10 personnes conseil memara vidéo na la kisa ba tala mama bijou alobini banasi ba mutu nyonso to mutu na ezo sala loba ke mwana mwasi apeso conseil madame conseil ngala peso yangwana zala vraiment être humain zala être humain yokela bana wana mawa baza bien na tata oya bokola bango baza très bien to vraiment to boy nga penza na boy nanga na boy koloba te vanda na likambu na yo parce que o mérité bongo po eloko dejo sala wana o sala mabe obimina mwasa mutu soko ligaye mwasi wana bebi saka mama moso te sila na bebe ka bebe azana na libumu yo bebi sa nyoso te kwesila nango yo siko vandi na o très bien ozana à l'aise parce que yo poza marié ozala ki à l'aise mbula na mbula siko ekomi ki ya yo kuna ekomi boye après olobi te kuna loko eza tout droit eza bien tikanga la ke de ko bebi sa wana ekomi ki motema mabe de ko na mobali en tout cas zala vraiment sage et puis zala mukolo zala mukolo loko yo zo linga ko sala ça se fait pas et ça la maraté likambu ya mwana ba mekarate ya kana meka o meka ba mekara mwana ezaka biloko tozo lamba do ezaka biloko na nzunguti tila nganda munda meka non likambu mwana eza tila ngana meka te likambu mwana eza via batu eza via batu eza likambu yozo linga koloba wana ozo lingo baby sa penza ba mitu ya batu ba kufa papa na so aza papa na so ki azali ba nerf solitaire ko kipe ko kufa piquer crise akufi siko yo osuka wapi tata ya batu pauvre papa ya batu nazue pe lokola tata nanga nazue pe lokola ndeko na likambu ni olingo sana famille ya batu evanda calme papa na za innocent parce que aza innocent olobi nango lobi ye pe bande ko truke bande ko tia pe moi si l'impression te zaka batu amukindi bande ko loba bando bota mwana moko tikala ka bongo bota kate ba bilo mwande ngwana mais tata batu zaki à l'aise na mwana na ye moko na ya bokolaka parce que ça va tout mingi ba bota kana bango te bazwa bana na bo ba docteur bango mais tata na sikwa yebi ke bana na ye tika ya vanda ndenge azali tika ye koloba tende konanga mobali ozana mboka nanga ya Allemagne awa mama bijou lobi zwa vidéo oyo tampuisa yango na batu oyo yebisa bango vérité parce que je pense pas c'est ça kanga moko na nzimite yo bandika ipana nga c'est 6 mois 2-3 personnes ba yebi yango surtout bandeko na yo commissaire yango pa bandeko na oyebisa bango loba mama bijou alobi nanga boyina loba te et puis bango ba pesa conseil mususu so ba pesa conseil mususu oh ki mama bijou do apesi te na kokamwa parce que baza ba être humain surtout pona koyoka pona souci ya bana wana nani o bébé c'est la bana wana donc o bébé sa bana wana moral na bango ke ba pe bana na ba ko yepe ko linga yo te bana ba ko accepter o te netinga na lobi soki na kana ngana na ko accepter facilité mage ba loba kaka makila bakozala na choix te
Suka ba ondima yo eta que papa mais affection ba pesa papa on a jamais je crois pas ekoya et pas il a yo intimité. Au moins que papa wana rejeté ba on sait papa na bois qui ba on de ba suna choité mais ce papa wana rejeté ba ngoté en tout cas yo ba pe sur place na passe. Hein donc o eza conseil ande ko na biso ya mobali batu nyonso tu bande ko na nyonso tu ya mibali o boza na kaya boy okutana na mwasi mo ya batu botana ye bana ubo botana na ye mwana mwasi wana ya batu atikala ko yebisa mobali na ye eloko te oza na droit ya ko yebisa mobali na ye eloko te oza na droit te bosana ka lokola bana wana yo bota bango te koloba eboloba eloko te bovanda ka calme bozaka na silence parce que likambo bosala déjà péché bosala likambo mabe epai ya nzambe boza condamné epai ya l'état boza condamné epai ya bato ya mokili boza condamné boza vraiment la chance mingi te tika eleka nango kaka bongo makila eza makila un jour ekoganga mais na ndenge ya force nde kosala ngo te na ndeko oyo ozomona nga oyo bota na mwasi ya bato otikala koloba eloko te avant ozeli bana bakoli apres nsima nango olobaki nalingi naloba koloba te bomba kaka na motema na yo soki okokufa kufa kende tikala nango kaka bongo un jour ata mpe tata wana mpe akufi mama wana mpe un jour okovanda kokoyebisa bana mpe vérité bomoni famille wana intel normalement famille wana bazalaka bafamille na bino bana baliba bana na mama obenga bongo na mayele komeka te kobala kuna te ba mama bongo bakoma botie compréhension famille na bandoki bobala na te nzoka ye moko yebi pourquoi bandeko na nga mibali oyo boza na kaya ndeko na biso ya mobali oyo apesinga lisolo avanda na Allemagne soki okutani na video ya mama bijou vraiment zala mutu zala vraiment net yo siko tata wana eloko moko ya bongo esalameli yo au moins keza na bacouple mosusu ezala nango bacouple ya désordre bacouple ya désordre wana atoleka mais bacouple mosusu ezala sérieux déjà eza na kati ya couple sérieux déjà eza na kati ya ndako yo obanda ndeni koyeloba makambo papa avandi vraiment na bana na ye ndenge bapapa akini babandaki kovanda na bamama après yo oyeka pete na bota na mwasi na yo quel courage bacouple mosusu na Allemagne loba na yo eza bacouple mosusu ezala na désordre kota mpe tiaka désordre mais couple oyo evanda calme tika bango bavanda calme tika bango kokota na ndenge ya loyenge te kobebisa foyer ya bato te wala mpona bandeko na ngai ya mibali wana mpona bandeko na ngai oyo basala likambo ndenge moko na ndeko na biso apesi ngai lisolo mama bijou de ngai nalobi na condamné na ngai yo napesi na ngai yo priorité te nalobi na ngai te keloba koloba na yo te vanda na yo mela na yo mai soko omoni bana wana soko okontinue kokabela bango kabelaka bango kaka na motema alobaka kaka tato aboko oyelaka nga bane tato aboko oyelaka nga bana bambula mpe ezoleka esala eloko te esala eloko te par rapport au vanda kabo soki mbungeli yango aswe oyo nalina loba koloba na yo te oza déjà mutu déjà oza mutu ya prison oza déjà mutu moko déjà bato baolinga yo te na likambo oyo osala donc eza nango na sens te bana na bazokola na bango kitoko epa tata na bango wana tika bango bavanda wana mpo na bandeko na ngai ya basi conseil nga mama bijou do nakoki kopesa bino na conseil nakoki kopesa mama wana na opesi kutu conseil te mena kolobela nazoloba nde na ye ndeko na nga mwasi je sais que soki oyoki video oyo okoyebeza yo parce que oza na bana misatu moko ya liboso obota ye na tata moko azala na Congo obombela mobali na yo ya mibale oboti ye bango na tata moko azala en Allemagne tata wana lilobi alingi aloba ndeko na nga ya mwasi balobi ke tata oyo azala na Allemagne alobi na ngai ke yo oza à l'aise oza bien nga nayebisi mpo nga mpe na mwasi nayebisi ke nalobi ozala à l'aise te ozalaka olali na butu pongi esili yo ozalaka okutani na tata wana bokutani kaka boye motema epasoki tya ozalaka na problème ozalaka à l'aise te à l'aise na wana osalaka ezalaka couverture eza likolo na kati na yo boye ozosouffrir omoni sikoyo mabe nga nalobaka ke mabe akosala mabe yango oyo semie nzima na yo kutu bafingo botaka na yo te baofingo botaka na yo te kangama na yo kaka mobali onga na ofoto kende pa ya docteur na nzimi na nga kutu bato bazalaka ke anzima na ye bafinga ya botaka na ye te kena osala eloko abo omoni soki esi ekangi yo na kingo yo loba yo mobali wana azoloba koza heureuse non oza heureuse ata mokie te oza na problème oyo ozala yango osilisa yango parce que otambolaki malamu te lala na yo donc
félicitations na basi oyo babota na batata oyo bapresenta bango kibana na bango oyo ezalaki olala na opongi mema na obana na surtout na ADL kelo osesa bango test et puis na olala na pongi kitoko so ba médecin na babimisika moko aza ya yote ngala fundi médecin wana na lolito luka médecin mususu parce que suka na ozalaka na raison ba mama wana bazala moral na bango ezala calme. Mais maintenant, surtout que nous aussi à des consciences tranquille. Et puis je sais que donc natika la kozana mibali te ka wana moko tata na bango. Mais si go yo sala wana problème sérieux. Ko bloquer tata wana tata bana na yo wana azana Allemagne. Ya solution te. Eza solution te parce que bozala mboka moko. Ebi porte ndaku na yo. Ayebi porte ndaku na ko kipenza ko signer aya sonner ginga siko so yo mto yeko fungola porte yo kanga ye la porte ko kota te mobali na loba nani wana koti saye mobali na oto ya fungola porte bo inaza makambo na ye ko solola na yo komoni te kazani ka la place a rozwa yo place nyoso to okima ezaloke na Belgique amona yo kaka ezaloke na États-Unis amona yo kaka. Et puis ba téléphone ezalaka so ça besoin de téléphone mobile na yo ata lelo nenda mama bijou dans zolo baboy ata lelo azo téléphone na mobile na a benga na donc ça sert à rien ya nengo bloquer ngapo na nga c'est mieux lukaye bo solola bo tia nini moko ya tante moko ya malamu pesa ya ta ba promesse ou be talisene mama bijou do atalisiye que azotia bana na danger bo protéger na nous bo intérêt à bana wana bo protéger na nous bana wana o baza ba innocent pona bino batunde bosala ki masumu bino ndem tu bosumu kaki luka nini moko ya malamu harmonie ya malamu luka papa na bo solola na ye il s'agit à kubenga ye solola na ye calmer ye parce que ninga zoloba balingi koloba akoki na ekoloba il s'en fout parce que place azana ya za leste azomona yo za oza heureuse ozala na bana na omisa tuna mobali na yo bozala bino bien pona ye azako craquer surtout la nene yo bloka ye eso pesa ye ba nervosité eso pesa ye ba idée mabe pona ba idée mabe wana ezala te ndiko na moi 6 ye donc c'est le moment bo solo la ka na lobby. Mais kaka kotali c'est parce que aza mutu na ndenge na sale les vidéos o ya ko comprendre to wala la biso kaka intérêt ya bana lo bana baza bana na yo kaka ata na musika yo monaka bango présenter ka bana na tata leki eza ya basi mususu abandoki ba poussa ka ba papa ngo pembeni na bango bazo pousser ka zala kaka réunion ya bana ngala zate tonto akende nzoka tonto ngazala papa na bango. Lukata salata bongo po ndeko na mobali azala à l'aise par rapport yo sala ki nazo kima ko kima yo surtout eza solution te mama bijou do ngala le boza singa na kingo eza lo pusi tata na pembeni danger eza lo zui tata no o pusier musika problème donc nyoso tumi baloza ka na problème ko kanisa te suko écarter ye nde aussi si problème te parce que azakaka yango la bande commune bazalaka mibali mingi ta mususu azaki na besoin ya mwasi wana ka pona botela so amono komi kaka ba ko yipe otinda ba bomio basi mingi pe kaka mwasi nazo pesa bino mayele bo bomana te parce que ni kambo esi la raté ni beso ki ata obomie soki abetela déjà mutu mususu lisolo ngaya boyi kotangela ka kombo pe na yebisaki na za posa kombo na ote so abetela mutu mususu lisolo mutu na bombati ata lelo ye tata na kufi mutu na kobima habité mobana o bazaka bana na biso ozomona danger za wana mais pour le moment bo garder ngo dans lokola ba mikolo bo memango malembe ou bien mwasi ou bien yo moko ndeko na mwasi ndeko zotala nga oyebi mobali na oza na ina ndako koleka tata wana yo moko oyebi mobali na ndenge nini azalaka oyebi likambo na zo loba so ekomeli mobali na osi mobali na ya kozala ndenge ni soki akozala na maîtrise soki ako supporter na ye coup c'est le moment c'est mieux yo moko loba ke papa wana aloba
yo moko so omoni ke mobali na ozala na maîtrise ke koleka nango loka e koleka nango bien nayebi ke ya bien ekozala te ekoleka nango loka te mais c'est mieux yo moko préparer yango malembe c'est mieux yo moko loba yango parce que likambo ya mwana babombaka yango te so tata na ye koloba ekosala bien te yo moko banda déjà koyeba ndenge nini obandi kobanda kosala yango malembe mpona obimisa parce que nga nayebi ke oza na heureuse te nayebi ke oza na problème yo moko mpe oza boye na libala ozwa nao à l'aise mais na motema na ozalaka à l'aise te soki ebimi ata ndako ebouge okoma à l'aise epe kozwa kimia donc yo moko moto okoki kosilisa likambo eza yo eza tata wana ya libanda te yo moko moto oyeba moma nini okoki koloba na bana wana yo moko moto oyeba moma nini okoki koloba na mobali wana mpona okoma mpe heureuse parce que heureuse wana oyo bato bazomona na libanda eza yango te eza ya lokuta parce que oza na mama na likambo kafumba na likambo ozala kozolia okanisi likambo na petit esili oyo eza suka na problème te baproblème nyonso tu na libala sauf wana sauf wana mpenza obota na opena basi obozaka na mitema obota na opena na mobali mosusu okosela mobali okosela tata ya bana na yo epe oza na o à l'aise nga mama bijulo na lobi c'est mieux que tata wana mosusu ayeba te parce que soki tata wana kaka yebi oza na problème eza likambo mo eza vraiment c'est pas facile à avaler ça eza difficile mais ndeko na ngai ya mwasi en tout cas yo mo oyeba ndenge osisa likambo par rapport baya koloba par rapport baluka mobali na yo par rapport bakoma koselaka yo ba émission boye yeba ndenge nini ya kosilisa soit luka tata wana yebisa c'est pas le moment soit yo mo déjà banda ndenge nini okota malembe mpona koyebisa mobali na yo mpona koyebisa bana na yo so epe bozala bafamille mosusu mobali mosusu alingi na ye yo mingi okoki koyebisa ye boluki tata wana epuis bogere nango bino nanu misato boza bamikolo botiki bana bato calme bino misato bogere yango ça dépend ya mobali yango ndeni ya koagir mobali mosusu mpe so aza fana mwasi na ye alimbisi yo kaka mais bana wana siko bogere tata wana mpe akoki koloba yo tikelanga kaka bana wana bayebi ke nazalaka papa na bango tika nasi nayebi ke yo oza nde tata na bango original nga naza na ngai papa moboko naza na nga copie mais tellement lokola bana ngo baporta kombo na nga tellement lokola bana ngo babotami na ndako na nga baza bana na nga totika bana bato calme mais eza na bapapa mibale misato te bakokosala likambo bongo c'est difficile nyonso twana nazotalisa bino koma tokoki koépargne nanu bana parce que bana bato baza bainnocent bana wana mawa bana babiso baparent tolukaka bana balukaka bana te o conseil mama bijou dora napesi mama wana mais kana nikotala parmi biloko nini onga na lobi oyo koki kozwa mpona bandeko nyonso to bosalaka makambo ya bongo eza malamu te parce que suka ebujaka nango kaka suka ebimaka nango kaka ebimi lelo te ta mosu ya kobima mokolo mwana kobala ozomona te ozala à l'aise te c'est mieux kutu nzima obotaka na yo te bato ya mokili baseka na bango oyo bato ya mokili baloba na bango mais ozala na likambo oyo babengaka yango charge botambolaka na bacharge vraiment na mokongo donc ozobina ozoseka so omoni kata ntango na piste motema etie kio oyo mama bijou doka nabetala lisolo ya kopini oui ovandi boye otali boye na kati ya sale oyo mobali na yo ex oyo ex na yo owana ex na yo na nsima ex na yo mopanzi ex na yo bobina na piste ex nomo aculi ocui okota boye donc otamboli boye obi bato 4-5 awa na bima na bango estce vraiment bozalaka fiere moto ozala fiere sikoyo bato abo bazalaka matata na piste bato abo bazalaka baomona sikoyo bango badanger nzoko badanger te moto aka danger oyo mpenzaki akoti mpenza boye motu moko te akotombola misapiki nazalaka mobali ya intel aza te c'est ça oyo babengaka femme donc bandeko na ngai ya basi nyonso to bosala boye bandeni bokoki kogere makambo na bino boye bandeni bokoki kosilisa likambo wana parce que problème wana esila te problème wana esila te parce que suka ebougeaka kaka donc c'est le moment ya otraite yango mingi nazoloba nde na bamama batata wana oyo boya kosala mabe na bandako ya bato non stop zala nano mosika bima nano na likambo wana parce que
oza mutu okende prison zala musika likambo oyo. Mais yo mama oyo yo sala likambo munene bongo, c'est le moment. Na boyi na ngai en Afrique na poto kutu na yo kango kala, mais en Afrique ezala mwana zangi makila ba benda makila tata yango te, ba benda makila ote makila ezo kokana te, ba makila tonton wana ka tant tonton la pesi liboko ba benda makila ngo yango yo. Et okoma lisusu bana bakomi ba mikolo tata wana za na bana na ye yo poza na bana na yo ndeka bana bakende boyo kama mwana zo yebisa bina komi na copain ngo na ye kotangela yo mwana ya tata na ye ya solo osala nini na place wana epa yebiso te naza déjà na sainte abomination. C'est le moment. Tant que vous vidéo maman du jour pendant ce qu'on déjà ko sala examen ndeni oyebisa papa wana vérité ndeni na oyebisa bana wana vérité ndeni no bana ko lobalika mona malembe parce que eza malamu te oyo sala o tia bana wana na problème bana batu bazana bango ba innocent un jour bana ba okende ko lingala bandeko na nzela pona yo yebisa bana wana vérité memela bango molo malembe traiter likambo na o esila mena ndenge ya malembe. Soki tata wana rozala d'accord na yo, osololi na yo lobi na ye na c'est pas le moment. Azala d'accord na yo mais wuta na munoko na etinga na zomona ko wuta na munoko na e kozala malamu ti parce que kozala nyoso tu e kozala brusqué par rapport yo moko oyeba ndeni nokoki koloba likambo oyo malembe. Mama bijou do ngala lo ba lisolo ezala na ndeni to betela parce que oyo eza lisolo moko eza ba vie ya batuneza na kati ya lisolo oyo. Ya on a aussi na bino bo commenter belé bo commenter ba ope ba benga nga na privé donc conseil moko za ki na poser à kopesa benga mama bijou pesa loba na nga mais nga na ko préférer kutu ya boyete na ko préférer tia commentaire na yo pona bandeko mingi batala ba commentaire tia commentaire na yo to mekana ko pesa bandeko oyo basala makambo bongo to pesa bango na conseil parce que déjà e bandeli eza eloko moko eza muto ko betila ma boko te parce que zaki mwasi ya libala oza mwasi ya libala oki kobimana mutu osali déjà ekobo osali eloko moko déjà ya mabe tokoki kobetela bango maboko te tokoki kofélicité mwasi te nakoki kofélicité mobali te nakoki koloba na mwasi te ke mwasi alukaki na ye bana non so omoni ke mobali na yo abotaka te bazo yo moko oyebi vérité wana ke mwana liboso kutu aza ya ye te babandi déjà kodurukeni yo babandi déjà kotia mbala lese na basemeki telemela yango bato tosala teste biso mibale tosala teste biso bale ube toboya na nu inane ya bien kutu yango wana oui o kutu ya solution ngala botaka te tokosala teste tata lingi te tokosala teste biso mibale pa docteur tata lingi te ok ndeko na bino nga ndeko na bino bozo traiter nga ke ngam na botaka te toboya na nu yake nanu kolinga yo ke na nu linga mwasi nanga pe na linga mobali nanga après totala nani na ina na ozwa zeni so oyebisa ki kutu bongo bien. Et puis tant bo kabona peza bo kabwani yo ke bo meki so libala ezaka moni nga libumu na nga yango nga na zuzeni wapi yo siko boti na mwasi wana kutu bien par rapport ok bo bando bomba yango ya wana lobi batumi bazana bango bien te place bazali bazako bomba bozo kokufa na ba maladie bozo bomana parce que bozo banga batu ndeko wana période wana libala na ye bougeki tanga bota bana na ye avanda. Si vous avez vendu, vous avez vendu comme si te zana yo mama parce que mobali wana lobi alinga loba au moins que ayo ka conseil nanga au moins que yo po yo ka conseil nanga o luka tata wana bo solo la bino mibale nanu avant okotisa likambo malembe parce que suka e koyebana et puis natali so ba danger bana ba koyi kokende kolingana bana tata na pe abiye pas na bana na ye basi bakoli tant ba okende kolingana e pe sa bombe yo mama ba do tele mais la famille la tele ningi famille na te nzoko yebi pourquoi lingi famille on a te donc c'est le moment mama bijou do ngana pesa nanga conseil na loba ya malamu ozui ya mabe otiki bandeko oboza na kawana bo sosola bozwa déjà ba position ya malamu parce que mwana aza secret moko teke na bomba secret santa e kobimate non eza bongo te za batata musuki batika bana na bango te donc denga zawana au moins que tam susu bana na tam susu babimaki mabe akoki koboya alobi bana kitoko makasi ndenga mona bana na nzela mutema na ye swaka mutema na ye linga kaka aloba
donc eza pasi mingi kobomba secret ya boye donc ba o nanu bosala yango te bo imaginera te kosala bongo mama bijou do alobo kuta na mobali moko yo yebi koza bien ya botaka te yebi mema ye na examen bokende kosala examen bino mibale ta bokanga bino mibale boye meti alobi te moi ça un problème te mobali aza na problème na sir mobali wana place aza bandeko na ye baotika yo calme et puis soki bazokocontinue kaka olobi soki ozana na posa bana olobi te nga na bomi na nga libala c'est mieux kutu koboma libala olobi te nga na bomi na nga libala ake koluka bala na nga libanda par rapport ya benga tata mo tata ngo yakawa tosala yo komba cowboy asala cowboy na bana osomona makambo eske wala meza likamba komeka bameka lisusu wana meka na ndambo eso mungu ekoki non esala makate loba ya tata wana loba ngala bomi na nga libala ana ke koluka bala na nga côté mususu c'est mieux ça ou bien oyebi c'est vérité binde tozo vanda bongo ngala bana ke ko déconner mi bala musu ba onzi bana bongo mobali musu ba accepter na biyo botaka na otenga na ke ko déconner na ke koluka bala na nga tango po zo bien moni yango na zui ya tata wana yebo usko soka nzimi ko vanda na omonte kozala bien et kozala un peu déchargé par rapport au bomba ka fumba la secret na munene na mutema na yo ozala ka l'aise te balobi ozala ka l'aise non oza à l'aise te ozolia ezotelemela koka c'est mieux c'est le moment obombi plus de 15 ans obomba secret munene boye vraiment mama oza mutema makasi oza mutema makasi il fallait boma na olibala tant tata ngo zobota te il fallait oyebisa tata wana nga na kena ko déconner il fallait yebisa tata na moni na déconner na zui siko tata na soka lobi bima na okende okena yo kyo ke vanda na likamba munene bona mwe ka fumba na likambo na mutema vraiment tata kutu penza ngala loba likambo mukiene ya munene zala atende batu baloba be o exactly libaka o eza likambo munene ya likambo mo secret mo boye oyo koki ko bomba ngombula na mbula te yo eta ko zo bomba mbula na mbula yo ozo za no peka na ba problème mbula na mbula ka mukole ko biba pour au risquer ce libale ko kufi mais on comme quand même soulagé par rapport à lelo ete ya bandeko nanga bandeko ya basi mingi oza kosala na bino likambo bomba na yo yango kanisa esila te balingela ka o boule papa na zo lingelo bula o mona ndeni akota maleme balebe ta zo raisonner la ngo esila te o bloquer bo kanga partout ke o lukie na Facebook o bloquer o ke o lukie na WhatsApp o bloquer appel normal o bloquer tam sur quand c'est la solution zo senga mobali na bobi mal o kende soki mboka ngo bo kende avion ezalaka na okaka mboka ngo bo kende ba téléphone ekoma kaka mboka ngo bo kende ata masuwa pambo ekokoma voiture ekokoma bo mata siko wapila lola sebe bokena lola bokuta be batu musuna lola kuna bazana baozela bino bokena na lifelo batu ebele batonda la lifelo baoyebisa ka tata na bazaa donc ça sert à rien ko kimas et donc ezaka important pour le moment ezana bo solo là yebisa tata wana c'est pas le moment yo zalaka na calme bana bazala ya yo malembe ka ngamo na yebi tsaka ina mwa ba espoir ou bien okay ina nukata ngo yoki bongo bengi tata na yo oyi papa nazana makambo yebiso omoni ndenge nazali awa est-ce ko sala ngama be yebisa ngana nsoki okoboya ngai balani ko yebisa nga soki okoboya nga assurer nga salela ngai papier salela nga papier likambo na oloba na yo okoboya nga te mobala ba chérie yaka nya makalikambo nyonso tu mosi na nga ko yebisa nga nakoboya yete asala le papier après yebisie sikota ko yebiso monda ko boaka papier nga lobi nyonso me sauf ça ezali kamboti akoyebisa nyonso me sauf ça mago salisa ki papier donc ça mama na likambo olala apongia bandambu ezaka ndenge mona bato bazwaka bakisi pongi na yo katana donc na choli bino te parce que ça va makambo mususu mama bijou lobaka ba circonstance amokilière mais avant tout il faut que zala mayele il faut que zala éveillé c'est mieux natika na ngayo na koma libre après na ba dobota bana nanga wana mama bijou na ndimi na ngakutu bongo c'est mieux na yebisa yo ke naza ko déconner ke na sala boye c'est mieux
na choli bino te na lobo moni tika ya dekola biso ya mwasi o kuna na kina lobaki alobi nini na garder libala nanga o kuna za na ba moyen te waza na ye mutapoto na kosela nanga ya mutapoto awelele intérêt na ye alobeli tata wana te ye na poto akomi awa nde na mona tata oyo banda na kosela ezemi o moko tina lelo nanu na yo kesika sentete banda avanga azala na bana te yende mutabota rate ale yo yaka na yo nanu tika to mekana na période ya mabe to mekana na essaye na meka pour essaye puis aux zemi na zemi au moins eza ye mutabota rate ale mwana pusani mukie yaka lisusu essaye mwana donc bomona ki on peut le kola G bomona ki on le kola je sais pas quel buzoba on les likambo G on les likambo sala na G est-ce que likambo la peba sala na G likambo yo sala mama wana to so ozo pesa nga kutu kanda pesa ozo gile kinanga na ebite ozo peba mbata moko eza likambo sala na G te semi boma libala boma na libala obomi libala apoki ko bota bana na yo ubo yebisiye bozo vanda na koboy na yo bozo vanda na zoba no na ndako yebisiye moni bana oyo ndela zabwe oyo bota kate ngai na ke ko zwazemi libanda na zwizemi ya intel siko zala ganki bimana o ganki abongo tata na pa vandi na yo soka ko chuba ombeli na butute na lingi bino mingi boza toujours na bino tu boza la jamais de mama bijou do habito za la amayel et là ça là batumi bazan esprit te il faut ça un esprit so ça un esprit en tout cas biloka mike beye la hote ngana za na ndela zabu ce mieux na lo ba vérité libala ekufa par rapport na vana na kafumba na likambo et là on a linga lokola kimia elekité et là on a linga lokola kimia ezate kimia eza bien makasi naza na mbongo te menaza na kimia conscience nangeza la kimia conscience nangeza calme bon comme mabana na hôpital nyonso tout bon monsieur docteur na mikolo ba mabenga bi hey yo docteur yaka zongela test yo docteur na ofundo allez docteur mususu yaka nazo fundo na lingi ba blague te na lingi half passé parce que yo mo za consciente yo moko yebe loko oyo zo sala par rapport balobi na mema bana nini yo wana obeli tension na ko ça va na test ade yo wana obeli okufi déjà avant non il faut que tous la conscient il faut tous la rendre nous sage il faut tous la rendre tous la ka sûr na ba pongi na ngana biki na za likambo moya secret moya ka fumba ya munene na bomba la mokilité parce que secret o eza secret ya mabe ya secret ya malamu te secret o ekozangi so kimia mbula na mbula ozala tranquille au moins que tam soyo kaka tata na kufa soyo ki tata na kufa peut-être ozwa à l'aise soyo ka tata na kufa tazaka na bomo mama na ngai ozala à l'aise parce que ta tonton wala déjà d'abord on a looké déjà maman bijou et ça déjà signe mabe par rapport à c'est sûr à ebisanga mon côté ba to bele basi ba yebi na bango talasco ba risque na roiko tinda peut-être lukaka beta papa na masasi ba tata mingi boye na nzela ba mama mi bana posa ba beta bino masasi kwa secret si la e do ekufa ka bongo ba tumi pe ba sala na bango ngo asali na okop moko asali na likambo moko boye donc aozo banga likambo ngo bima pona e se mi kuta boma yo bare okufa pona likambo donc likambo na bima lisusu te na pesi bango raison ko sala na mutu likambo ko sala na mutu cop ya munene boye donc ozana kinyate ata ofutie mbongo a déplacer mais place azawana kaka kozongela kaka un jour tala siko ba risque pourquoi ko sala likambo bo eza ba risque ya ba risque c'est mieux ata obomi soka yebisa ki mutu ezaka na sama kolona yo aozo boma avant kufa na nga vakata mutema yebisi déjà mutu abominga pona bana wana oza na problème oza na problème tam supi na ndako na yasa tika ba test amasa koma makambo ebele tam ya okufa na yo bomi soki nini na ba fungola ka armoire na ye ba ke okuta makambo yo surtout akoma à partir déjà ba makambo yo surtout akoma wana bakolandela na bango kaka yo siko pona makambo bongo ezala te il faut ko éviter yango il faut ko éviter on so malamu ko boma na libala malamu ko yebisa mobala ngo déjà dans les ebandelika ko yebisa déjà vérité soka ko boya yo aboyo c'est pas ko continuer na buzoba ko continuer na buzoba na bino ata batu mususu bazoloba loba ya yebi na yango déjà moni ti ekozala bien par rapport ya ko brisquer tata batu za innocent bala baza ba innocent
Maman Bijou nalingi bino mingi pour partager vidéo oyo vraiment massivement partager yango bandeko bazwa mayele eza bandeko musu babomba ba secret minene boye bango bamona okala neti secret moko boye na koko comparer ngo tuna secret ni na yebi ko tout pas Maman Bijou na yeba ba secret ni na koko comparer ngo donc secret que oui secret moko boye to kende ko mela masanga na tonton moko boye na mataki na voiture à tonton mo bapesa ki ngambongo après to kaboni na biso secret wana ndenge na bomba yango tamusu bakanisi eza ba secret mo ya pamba boye nzo pesa ba secret pamba te eza ba secret mo secret wana bomba ma te secret wana suka bimaka donc yango na il faut ko éviter yango so okuta na mobali moko abotaka te c'est mieux yebisa ye déjà vérité ke na lingi na nga te ou bien tikanga na kende kobota na nga libanda mibali mingi pe ba bomba la bango basi na bango bongo wala kozala na e calme ya koloba kibana na basi baye bakata msungala papa na bango ili kama bongo ata soki ye ata na miso batazo ko sala za sala mais ko bouger penza makasi te parce que ayeba ki déjà avant yo pe moi si na so yelinge bouger malembo biboni boyeko ngana yebisa yo te ke bana bazaka yo te boni boy skela makelele eleki nango par rapport otikeli mutu vraiment calme tata nga vanda na e calme abina mwasi na boti to comme na bana misatu après lelo bala bakoli boya bombarder tata batu c'est que munene bo en tout cas na conseiller bino ba maman tozala na vérité ko ça ali comme na plaisir ya miso batu te po bazo forcer nga la botara tata bozo forcer nga la botara te talibino te Kobana bana nzambe mutu apesaka eza ba couple mingi bavandela bon pe sans bana tala couple lengi tala couple goût bana bazana bango te so ba continuer na monta musu ko vanda bongo ba ye mwasi mobali penza yebi ke winga mtu na botara te mwasi so alingi mobali na ya rovanda po basi ba supportera na bango mibali aboye mais bino nde ba papa nde bozala so ba yebi so mwasi na botara te yo suka il faut que ne oluka mwasi libanda mais mama so alingi mwasi na ye a vanda na ye parce que na yebi ba couple mibali babotara te basi bavanda na bango moi ça sera que pe ko luka tonton mo bazona ezemi bavanda na parce que dinga mobali ne parce que ka izaka ateke bana ne basala abolingo donc tant yo mona makamba bon il faut kanga makala tata wana ata otika akala mwana na moko kanga na lobi otam susu yo ndem tozi problème na sima par rapport au sala eku moko obakisi lisusu bana mibale puis kana voisin waza pembeni ata yo moko mamoyo et pozo yebisa voisin obi kende ko tika na maternité kende ko tika na ba kilo bokene na ba kilo binu mbale inde oyebe lengini oyo kisaita oyo za na ba bébé wana tata okuta za mutema so zakina so ke da kotela ekutu mwa buke so zaki tata mususu penza mbe en tout cas la ningisa okana maternité ba beta openza bon quand on a préféré fallait penza lo bango to bana mwana liboso zaki mukie yonde la personne tort parce que au bombi yango mikolo belé fallait kata on beba na zaki mukie penza la maternité ou bien la zemi o loba pe libala ngo ekufa nango toza na ba secret mususu oyo to koki ko sala osali penza lo bia o penza na koti na toilette nebi mwana mwasi mo lo ba ngana muntu so to sali likambu na ke pe na toilette na koti si na fini mai chu likamba ngo ke nzimi na nga eza ba tumusu bazala na sali osali likambu secret obi secret za yanga na koti pe na kati ya toilette na fini secret na secret net kiende muto koyeba ngo te mais eza ba secret oyo pardon ena suka na secret oyo ezala mabe secret oyo pe basala yango te secret oyo omwe ki tatango wana ayeba na ye te tatango asa kufa na ye ayebi na ye pe eloko te wana oza na chance par rapport tatango aza vivant par rapport tatango ayebi Maman Bijou alobi ni malamu eza nango binazo ko encourager bino te mais nazoloba malamu ayeba te muto bodekonaki na ye ayeba te ki oza na zemi malamu tata ngo kuta kufi na ye oza un peu na ye mo équilibre quoi oza un peu à l'aise par rapport tata ngo na ndenge zemi bandi oyebisi ye yo moko simbi téléphone ngana zemi na za nango tango yo zoloba bongo tamwa mwasi tango yo zoloba bongo ideno kanzeni
Tant lobi wa he na zuizi mais lobi ale bimisa na bimisa tata na moni bota na hotel na zoki mobali mona dekona ki na zui na ngazeni. C'est bien. Félicitations à bato baloba la vérité bongo par rapport aux alamutema ya kindoki ya ko bomba likambo mbula na bambula lelo et telemelio parce que mobali na lobi alinga loba. Mama o lapa. Bande ko surtout bosala makamba boyo bosala bo bomba la bino makamba minene poza na problème. Bozala toujours na bilo tu bozala jamais de si mama bijudo bozala na solo na o epesa ba conseil pesanga ata leki makasi ndenge o nga na beto zo lisolo leki makasi grave mais donc solution ko mona na kaka na makamunyo surtout na lobby ndeko na nga mobala kozwa ndeko na nga pe ya mwasi akozwa asosola ye moko butu so ayoki video oyo avanda banda ko kanise et puis ma solo ezala la mutu moko te kokuta na ta 3-4 personnes bozana même cas oyo parce que lisolo original ezalaka original nango ezali parce que mutu ngo o apesinga lisolo azali po ye moko yebi mwasi ngo nini o nga na betele lisolo mais à part mwasi wana basi mususu bazali o basala likama minene boy tango yo ndeko wana za na même cas na ndeko na biso mwasi wana video yo kokomela yo c'est le moment. Mbote na babone na nga la linga bino mingi merci beaucoup loka bo s'abonner na Bidor TV merci loka bo pesa nga confiance vous allez toujours na Bidor TV vous allez jamais dessus mama bijudo nga na bibi ana pesa bino toujours ba conseil ba polémique sur lingi tam so eloko lo mo eza ya polémique et salama aux atam sur la posa ko répondre mutu mo boye netine na sala interview mo boye na camarade nga moi si mama gi na Belgique alors mama bijudo salela ngai communiquer oyo pona ndeko moko boye afuta nga nyingo na bi nga kota na makabwana te yo moko yaka na bengisaki mama gi yaki oyo kanga mama gi moko alobaka likambo azaki na posa ya koloba ozana beso tam so sala inter o sala eloko moko boye o mama bijudo alingaka te téléphone nanga caméra na biso ekozala wana na kotia yo moko koloba likambu na yo il s'agit mama bijo otuna ba question na kotuna yo il s'agit mama bijo opesa o conseil na kopesa o mais ebi mana munoko na yo ke mama bijudo alobi mama bijudo akota na ba bêtise te mama bijudo ndaku na elinga ndaku nanga téléphone elela raté pas muto tuna nga makambu parce que tango ya otuna nga makambu okuta nga pe pétété na linga raté et puis soko pesing eloko na yo moko boy o za na sûreté olobi tiela nga na chaîne na zui na tielo na chaîne tango ko zonga bi mama bijudo longola te na longola te parce que ko vanda boy ko monter d'abord bato ba yebi montage ezala facile to go sa tam sur vidéo mo bande ko monter banda tongo ezo simba te eza vraiment eza facile te zora tamo bimba otiki ba makambo ebele ya yo ifalo sala obandi ko sala montage na sisi ko sala montage na zui talanga na sali vidéo nanga na zui na kotisa ngo na chaîne apo benginga mama bijo e yindelinga longola na longola te parce que nazala na ba preuve nanga ke ngam tu na luka kiyote yo mo muto luka kinga wana penza naza vraiment kotwana naza calé nazala na ba preuve na tara masola ba polémique te na lokotongo ka na sala ngote nazala na ba preuve kotie kopesa nga vidéo na yo te a preuve sanga yo longola so za la bezo ya kosala na mutu ta mususu ba compte à rand mama bijudo asalela mama bijudo asalela ote so za la besoin o lookinga yo moko oye o vandi wana to sala émission biso mibale et puis information ko ma kitoko. Donc, na bengi si bino lisusu lobby oyo koleka vendredi si tout va bien samedi naza suna lisolo mususu lisolo na ngezali donc bandeko ya tata moko babengi nga balobi na beta lisolo ndeko na bango mobali degaza mayele te ndenga tika bana na ye na Congo atika bana na ye na Congo bambula bana na ye babota aza na bakoko aya kuta pe mwasi moko be mwasi mo pa bota na ye babandi ko bota na mwasi na ye asala ba misala bambula na bambula koka kobengisa bana na ye kuna na Congo te donc lelo tokoki koloba ke nzamba sungi te mais lelo azui problème na musala na accident de travail o lelo ke akoki kosala ta komi handicapé na misuku te bébé bi azomona lisusu bien te amona lisusu bien te donc akomi penza handicapé na katikati ya mboka ya France akoki lisusu kosala te musala efuti mbongo ebele parce que ndeko na ngava na France musala efuti mbongo ebele po azoki accident de travail na kati ya musala
Et ça dit qu'il fallait na mbongo wana a penser ata na bana na yo atika na Congo. Il fallait na mbongo wana penser ata na bakoko na ye babota pa banda ya tika na lisusu kozonga Congo te. A penser ata na bato atiki mikumba tika atiki na bona Congo non. Azui bon mengo so doit kopesa mwasi pas aki na bana oyo abengi atika botaka pe na Congo. Mwasi azui mbongo na so to abengi si bana na yemoko. Famille mobali bazui trouble. Famille mobile bazui trouble parce que moi mobile là qui mbongo belé a eu plus de 40 000 euros. Oyo musala e foutier. Famille mobile bazui trouble ba maman bijou zoba ya ndeko na biso mobile maman bijou betana lisolo oyo. Donc on me copé sa conseil. Na psi bango bazela na po masolo bongo ezala maman bijou doit faire à l'aise. Ce qui lobi naza vraiment très à l'aise naza na occupation mingité. Na robete la bino lisolo ande ko na biso mobali na tali sa endenga za zoba parce que soki ezala ki mwasi donc soki ezala mwasi ezaki na bala na Congo abande ko luka capital pona robengisa na soki para na bala na ekaka très bien capital e monani boye fa yebo sala ta ndambu ya yokoto moko o pe koto moko bo bengisa non mwasi azui ya ebala ni bale mobiba pu abengisi ya yo misato bota bango na Congo tina lelo tiki bango pona nini kozala zoba tina niveau wana lelo yo kosala lisusu te lelo yo ko mata na avion lisusu penza te pona okende Congo pa modèle oyo komi siko bana wana banda o mata avion ngelo baki esili okomona bango lisusu te il faut pesa bana na o chance ba ya rotala ba ta ndenge yo komi wana eza lisolo nazo préparer pona bete la bino pona ko rater yango te s'abonner na bidor tu fina croche la notification pour aller basolo surtout maman bijou dor abeta ra eko mela bino na facilité nya so biloko no surtout na tiaka eko mela bino na facilité nyo so maman bijou dor lobi ko rata masolo na ngate parce que on a pesa ba conseil na oti ko pesa bino conseil ya ozala kotambola na vie malembe parce que balobi malembe to kokoma kaka pressé bande ko na biso abasi bakomi ko lia bakaka bakomi ko bimana bambwa donc oyo ezali impossible na mutu aza sir na ye mbote na bamosi tu esika bozali mbote na batu nyoso to basoutenir nga mama bijou do alobo lingo ke na Congo contacter nga pour la maison de passage na biso na kin o ça séjour na malamu ozala jamais déçu toi na problème mama été toi na problème à couranté donc tozana toilette na biso ya kitoko la climatiseur na biso ça la très bien ndako na biso ça la sécurité penza ya malamu et puis les sous-souliers ça la prix bien prix mo penza raisonnable mama bijou do bibiso a to solo la so umela ba demo ba 3 mois ba tumsu bazana ba 5 ba 4 mois 5 mois donc to solo la ka yaka solo la mama bijou so za bezo kuto kanganda kuna inane yo kaka to solo la to ko kitisa prix par rapport à prix au bomona na internet ba bilika munyo surtout ba solo la ko kima na musika te contacter mama bijou do parce que ngande ba tianga na yamba ba pen na bino ngana mona musala nana mona musala bino pesa nga eloko na ona gérer ona sala la publicité mama bijou do azwata ba pourcentage ba no sala nga ba grande fille mbote les sous na nani donc na pesa déjà na sina boka bino ba mabanga naza suna muto wa boka te ba ona bosani mbala sima mama bijou do alobi ma libanga ezala ka payant ndeko zo tala nga libanga ezala payant mama bijou do azana posa naza pina maite mena meli na melani mama bijou do azana posa na mele loko. Merci beaucoup na Sandra Lina quoi. Tindela nga pe ba fantaisie uta na Hollande et ya mama bijou do merci na ba conseil au pesa biso cadeau na o yangwana. Bato abongo nde tozolinga. Bato balia ba kaka bozala. Bato bobimana ba mbwa. Nazo bengisa bino les 30. Les 30 na kermesse na biso na Congo boya bolakisanga ba force na bino mama bijou do abi ata mbongo kisi. Oyo sombe loke pa na ngai ekosala musala. Parce que nga la peso ils échange. Nga la pesi au robe, yo pesi ngambo. So mbongo no zaki ya mabeske ozwanga. Au nom de Jésus. Na lingi bino mingi to kutani balasima. Robe na biso o so za na mo besoin, robe o so za na mo besoin o contactinga. Eza robe mo simple. Ata na poto kozwa, ata pe na Congo o kozwa. Donc to kutani na bino à la prochaine. Bye. Tokotana bisoto lata voyant simba mbogar tala ezali na ndenge na yo mwane balobi tokota lelo bisonyo zona bilare butike tokotana bisoto lata voyant simba mbogar tala ayezali na ndenge na yo mwane
toye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya ngoyo, maison de passage na biso eza na ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso toza na ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.